Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Merci d'être connectés. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Partagez massivement nos vidéos, likez et commentez. Nalingi bino ya trop, bino bozara toujours na poste pour na Rolanda. Émission na bino 100% news et analyse to ya bino ba news ozo lekana na communauté congolaise. Partagez nos vidéos. En tout cas, n'hésitez pas surtout de liker, hein, ba like na bino na ba partage na bino des osala parce que tozo makasi ya kosala musala avant o longwa make show o tikeli biso like na commentaire, OK? Alors, vidéo lelo bomoni déjà titre wana Félix Wazekwa wana Koffi Olomide e yindi nde ko yinda. Nazoyeba te ba welaka nini. Nazoyeba ba série moko boye. Baomi bale balobaka ba osolola ti Yesu na Satan na ba oyokana. Félix Wazekwa nda loba likambo wana si je ne me trompe pas. Alobi yena Koffi ba koyokana ti mukolo Yesu na Satana. Et Nzambe na Satan ba koyokana. Mais to komona subitement na réseaux sociaux ba komi together ba sali na featuring ba mission botika na ko distraire biso déjà to yebi ba stratégie na bino so bomoni actualité jour en ezate il faut boba na hein bozo bana ko boakela na bambwakela ko tout na ba bordure pour biso to zwa matière to zwa pe matière en makasi. Alors je voulais suivre Félix Wazekwa abangi nde kobanga te apuati Koffi Olomide. Abimisi ki motema mabe ya Koffi Olomide. Na ebite baweleli nini. Ngai na bino tozo découvrir ango na vidéo on a otchela bino. En tout cas, epesi pasi pe mawa kati na mitema. Avant na otchela bino vidéo ya Koffi Olomide na Fally Ipupa. Et na Félix Wazekwa. Bande konanga s'il vous plaît, na otchela bino na vidéo au bon moment na TikTok oyo. Eza ya mwana ya bébé. Mwana oyo babwakeli maladie. Pourquoi? Maman na ye asalaki vidéo a posté mwana na ye na vidéo mes amours. Mais après quelques temps, mwana biloko comme bima. Selon maman, biloko ndenge zo bime na nzoto, c'est que mwana oyo babwakeli maladie na réseaux sociaux. Bandeko. Na oki passe na vidéo oyo. Toko développer on a kati émission. To ban non na vidéo na oche la bino ya maman mwana boyoka makambo zoloba et puis toko zonga et toko na oche la bino ba vidéo ya Koffi Olomide et ya Félix Wazekwa do mikolo oyo yena Koffi ben bika. Alors, et puis nous allons revenir tout juste après pour commenter. Aux a pour ça tout ça le promotion et le onayo, n'hésitez pas surtout de nous contacter. Au liker, au s'abonner, au commenter dans les respects, ok? Merci beaucoup en tout cas. Sans plus tarder mes amours, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Let's go! Bandeko batamite mama bia TikTok babwakeli mwana o maladi pour achali 2 millions 500 de vies. Na nini na ya bébé lamuka vraiment. Mon bébé au bobo qu'elle est malade boye. Pour ça dit 2 millions de vies. Bobo qu'elle est malade. Boami te mama bé. Mon bébé bobo qu'elle est malade. Pour la nini. Attends un bébé. Bobo qu'elle est malade pour la 2 millions de vies. Oh Nzambe. Yé mon dans ce Liana. Liana. Bobo qu'elle est malade. Babou qui est maladie? Babou qui? Madame B? Tika ya yo passe. Babou qui les sort? Moi na bobo.
je l'ai dit très haut, je parle de Félix Oazekwa Koffi Olomide. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous honore? Sur ce plateau, je le redis encore avec tout le respect que je te dois, c'est toujours mon explication et ça. Oui, moi, la carte de la Bible, il faut pardonner plusieurs fois. On va 77 fois. Voilà. Donc, la vie, tout ça, les rappels, pardon, merci. Moi, je oui. On a une relation, on a une relation. Pourquoi tokabana, tokabwana, zalana courage à sabat. Il y a un ina tout le zalana courage wala. Parce que comme nazana yo, ça appelle un courage à yebsa biso bokabwana eli nini. Tokabwani lisusu ya sika pona ke ngana raté ba visa mais yazo sekanga. Oh, oui. Et que tata. Nazo le balance. J'ai une preuve que avant de sekayo. Mais nazo expliquer. OK. Moninga nazo ba fanatique na conviction boulot nanga na kedate place moko ba fanatique ba comme belé te boulot et on a respecté bango lem souvent soki na lo ba vérité mo na so na kantika ndé na zula ba fanatique na fona ba vérité. OK. Ye abenga ki garçon moko moni mige nima za chroniqueur na poto so mige po la sabato ka solo la na ye malchance a fongoli portable ba solo na bango. Mais qui prévu sur l'appel comme abete mbalamoko on a raté visa azui bona nzoka siko mal chance nini maître Churambo mazalaki wana ayaki pe posa l'émission na mingi ndima donc azolanda siko conversation on a ti concerné le 14 à Gims pa beta na date wana kaleza kaka oh zomona taba mo wana vous comprenez donc et ça limitaka maître mayoki passe abengi ngala bi présent na ipona sala émission mais avant na sala fo ba réalité oyo keba na mutuna wana keba na auto vivre réalité moko awa yo zui visa te ye faseka abi présent fo ko seka ko oyo ko seko ezala ozoka ba vera ba champagne quand mutano mele na champagne peut-être fufu pe ya laki wana oh donc ça type na ke mettre la bina on dirait fête mo zo sala peut-être ezaki na mo pe pona likamwana te mais est-il que asana bonne humeur pona ko annoncer malheur ya moninga yamona no baki bon soki ndenge wana ole to de kasu ndenge zalaka on a même ceux qui promettent Ali. On a vu que tout le monde s'en a visé. Mais après ça, est-ce que quand il y a eu information, tu as pris quand même le temps au Benga épée parce que vous êtes là. Mais comment tu peux prendre une décision ça au Yoka et peut-être il n'y a pas de rebête dans le contexte. Mais peut-être il y a une explication au contexte, peut-être il y a dans la paix Makamoussou. Ah, après cette explication, c'est comme ma visa. Là, c'est la explication. Il faut Benga. Bon, excusez-moi, la zone qui m'a dit mais bon, ça va, bon. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a un bengi Moutouana. C'est supposé que dans les solos, il y a un Moutouana. C'est supposé. Et il a bisogno sauté, mon frère. Il y a Zaboué. Oui, que peut-être dans Moutouana, il sera voilà, ça c'est vrai. Tant que bimité, comme il y était, vous appelez bien à Moutouana. Papa, baton à maman, baton à voilà. Baton à voilà. Maintenant, est-ce que tu as pris le courage à confirmer, il a confirmé qu'effectivement, dans la Sekayo. Papi Mboma, vraiment, ça dit que vous avez un peu sur la macaque quoi. Non, non. Na okota ngote yebtanga net bwenga italingani. Il y en a habité, c'est-à-dire que tant on a eu qui n'engona, on a regretté. Vous comprenez? Je suis à distance là. Je suis à distance. Est-ce qu'il est au courant que aux à distance naïe parce que à Sekakio? Oui. Ça a été quoi sa réaction? Non, une réaction pesante. Moni bande ko beaucoup excusez là, mais moni muto yo anyoka ba mingi ezaka muto alinga mingi. Moi j'aime bien ces garçons là. Pour notre talent naïe. Ceux qui ezaleli ya Koffi Olomide. Ezalaki ata 10% na talent naïe, netozana angelo na Congo. Vous comprenez? Azana ezaleli mo ma be makasi. Oh, vous comprenez? Nazo lo bangoti. Yo so mona muto a reproché Koffi Likamususu. So mona muto a reproché Koffi Likamususu. À part ezaleli naïe. Et puis il y a un avantage moko, il y a ça a raison. Donc, non, on a été comment on a reconnaître. Alors voilà, il y a un moment ma belle zawana. So ba bébé wana. Na mona pena que na portable maman a photo koti. Ya ngalima. Abaluki na moto. Moto akuma moto akufi. Mutuzo zela sko asa na ngalima.
donc banda jour wana na bako kansela mutu mabete oya finga mutu déjà na morgue mais yesu ko lika mango ifala boy soke asa kufaki déjà na kansela mutu mabete ngaso na zana relation neti ningi zalaki wana to sali ba featuring mais nga fona za la toucher parce que ngai personnellement nakolo ba nyonso tu na lingi nakolo ba teke na linga kofite mais sozo linga artiste ni ngona te bona ebite sozo linga artiste na bite ba ivoirien to ni na parmi les meilleurs yambo na biso mais il n'est pas meilleur na bizalil naï il n'est pas meilleur na bizalil naï na boy ko kota na ba détail parce que et na kota na ba considération mususu parce que de comme na biso za na kaka a sepie la ki de biso zo ki visate. Alors, ce que ça dit, il fallait vraiment regretter trop. En plus, aux ambassadeurs, il y a ambassadeurs il y a ma banque, ambassadeur banane. On peut biso batu, il faut aller la biso ambassadeur biso yo. Yo sont ambassadeurs ani na. Il y a on ça c'est quoi ça? Moi ça c'est quoi c'est bimili ça c'est quoi ça? Côté ambassadeur, te kuna légende, finalement bo tient la classe mani. Jean Goubal a le bien. To galvaudé, ça dit que to désacraliser mon légende. Mon Jean Goubal mutunangati mo na etikela nga guitare pena ke non Jean Goubal na besoin guitare no beta na studio Jean Goubal surtout kutani donc za to ko bwana te quoi Jean Goubal c'est à dire que parmi bato bazana mutu na mboko bango donc soka lobi ke mutaza légende te ils sont engagés puisque nga kutu mo wana na yebi yango ezali lengende ezali légende ya za lengende donc wana déjà légende donc za lengende voilà donc c'est so yo tanga les gens ngala tanga lengende on moni sikoki to ça ne sert à rien to luka batite bilukela te lengende na bona mais non mai po en tout cas lengende est-ce que za lengende on dit melanga parce que au moni ba mais ma kasima ya poto ma ya poto donc des fois te quoi pourquoi ba longo l'étiquette tala kaka irmana lingite publicité ça là na raison parce que nga ba futa nga petit faut pas futa mbongo. En tout cas c'est bien mais par rapport à Bagisman et comportement envers eux tu te reproches de quelque chose? Non là on se reproche que les gens mutu na linga mingi n'habite que na linga qui je continue à l'aimer oh mais non faut ça artistiquement bien sûr non mutu pena que non toi un artiste monene il faut tout ça la fier na mais côté ça les lipena donc ils ont ça lengende ils simbaté quoi lengende ils simbaté lengende donc ils simbaté lengende mais lisinga mai po munga ka ukanga maudini. Shalom, shalom, je suis la prophétesse Sophia. Je viens donner ces messages de la part de l'Éternel. Dieu m'envoie de parler au peuple congolais, premièrement, et au président Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'Éternel Dieu me dit de vous dire qu'il vous aime énormément. Vous êtes un peuple béni. Le cri de détresse, de pleurs, de supplications, il les entend. Il vous écoute quand vous pleurez. Et vous avez écouté quand vous lui avez demandé de vous donner un président digne de ce nom. Certes, le président Félix Tshisekedi a été choisi par Dieu. Il m'envoie de vous dire ceci. La peine de toutes vos souffrances, le pleur, le sang qui a coulé des innocents, il a tout vu. Mais l'heure est arrivée où il va agir. Garde calme, garde silence, car il est votre Dieu. Il m'envoie de dire au président Félix Tshisekedi, c'est l'Éternel Dieu qui vous a choisi, qui vous avait donné cette place. Mais vous vous êtes détourné de lui. Vous avez oublié votre appel étant que président de diriger ce pays. Vous avez fait des alliances avec d'autres présidents. Et ces alliances-là sont basées par le sang. Ces alliances sont basées par des sacrifices. Ces alliances sont basées dans l'occultisme. Il est en train de préparer un autre président, selon son cœur, selon son bon vouloir. Le temps est venu où le peuple congolais doit être dans la joie et jouir
de bénédiction que Dieu a déposées dans ces pays. Monsieur Félix Tshisekedi, Dieu m'envoie de vous dire, vous vous êtes détourné de lui. Vous avez fait des alliances avec les mondes de ténèbres pour avoir la protection. Vous avez rencontré des personnes que Dieu vous a pas permis, des endroits où vous êtes entrés que Dieu vous a pas permis. L'heure est venue que Dieu puisse agir et mettre celui que lui il veut comme président. Et Dieu m'envoie de vous dire, répondez-vous. Répondez-vous. Il me donne l'exemple de Saoul, qui a été choisi par le peuple. Et Dieu a écouté les cris du peuple. Il a amené Saoul à la royauté. Mais Saoul, Dieu l'avait rejeté. Je suis désolé de vous dire de la part de l'Éternel, Monsieur Étienne, que Dieu vous a déjà rejeté. Dieu vous a rejeté. Dieu vous a rejeté. Prenez le temps de vous repentir. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce qui se passe dans ces pays. Dieu a dit, le sang des innocents ont beaucoup coulé dans ces pays. Et ces sangs des innocents sont en train de crier. Il y a ce peuple qui n'arrive pas à avoir la nourriture, ni l'endroit pour dormir. Vous avez bafoué l'autorité à laquelle que Dieu vous a donnée. Vous avez bafoué le pouvoir à laquelle que Dieu vous a donné. Vous l'avez tourné les dos en allant chercher d'autres dieux pour vous protéger. Répondez-vous. Répondez-vous. Monsieur Félix Tshisekedi, peuple congolais, Dieu m'envoie de vous dire, gardez silence, continuez de prier, vos lamentations sont arrivées vers lui. Gardez silence, il est en train de travailler en coulisses pour vous donner ces bons résultats que vous attendez. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin. Bolandi ba vidéo nyonso oyo ya Félix Oisé quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nos musiciens. Ba musiciens biso balingi mondarando na ba ajo ba komi balingi kaka ko chrétiani mais au final les anini. Et ça oyo salibo. J'espère que rando oyo ils ont continué par rapport à je ne sais pas ce qui botala qui vidéo ya Félix Oisé quoi, na journaliste Mathieu Bonche, mon ami, je te salue. La façon dont Kofi a humilié qui journaliste. Kofi a tuna qui est bonne santé. Yo olingi a répondu qui est olingi santé n'angeza mabe. Yo sa docteur quelque chose comme ça. A tuna bonne santé. Yo sa docteur. En tout cas, il avait vraiment humilié les journalistes. A humilié qui est vraiment journaliste. Et le même journaliste à Kendaki et pas ya Mukwa Bongo, je sais pas sur ça qui droit des réponses, quelque chose comme ça. Naye barate ba musicien na biso apparemment balinga babilo au moins ya ba polémique. Balinga on appelle ça comment? Balinga babilo au moins ko boakela bamboakela, mais ce n'est pas bien. Ba musicien na biso na ba ajo ba komi nango na ba carrière ba sene nango baza ba tumoro bosa la ba école bosa la ba studio miné na musique bo produire ba musique surtout Oisé kwa na Koffi Olomide donc baza ba tumoro botika na rowele faut tomber dans stade il faut tondi saboyer donc na musique bosali na combo bosali na carrière amener no bosali et bosa ba tumoro botika ba biloko mo ba nonsense. Par exemple, loko Koffi Olomide a salaki quelque part nga na sepelaki na ngote franchement. Moi, je parle souvent de Koffi Olomide sur cette chaîne et Mamassi na lobela bango trop parce que baba star na biso mais ce qui sindi le cœur à kozwa message oyo Mamassi meka un peu ko conseiller papa Koffi Olomide aza papa na biso aza musicien na biso aza mobali na yo biloko mususu ko blessara batu et ça la bien te okozaloza star
mais il y a d'autres choses aux sala o toutes ces mités mabato et ça bien té journaliste nyonso azara journaliste azala mwana botami lelo azo mérité respect na musala na ye ceux qui ont pour ça ko répondre té c'est mieux de te taire, c'est mieux de ne pas répondre ko lingate muto attendre au micro ko humilier mutu ce n'est pas important parce que lelo oko humilier lobby eza nzambi tomona ki vidéo wana etambola ki partout na moni journaliste wana ba yamba kié na chaîne moko boye azo lela na kolela il plairait pourquoi pour naze lo côté mon pas au vient nga to solo la kutu bien mais façon humilier ngai et ça linga vraiment bien te bon quelque part pesa nango bien parce que PC li sous makambo bato ba yeba ki était ba yebié mais quand même et ça là qui m'a bé oui nous savons après l'humiliation c'est la gloire. Donc, gloire na ye, et yaki na nzela wana humiliation, bat ba ye ba ye. Mais quelque part, Koffi Olomide, ce n'est pas la première fois à ça la bongo. Tu as vu que Marius Munga a zaka humilié. A tourné déjà, yo déjà kenda poto. Mais le lot Marius a fait aux États-Unis, a comment que des up and down, a salina chaîne na à télévision, au monde que via ça compliqué. Alors, ce qui se passe avec, Félix Oisé, quoi. Nga na omo neza on ba nonsense. Ba papa, bozana bakanda na bino bokola nango bozana barando na bino bokola nango mais botika na distraction na ba télévision bino boza batu moko ba mission na biso bosala ne ba studio boza batu moko bo produire bo bimisa ba jeune talent ne ba te ba musicien na biso elo wana ezanga bango a ne ba raté bo bimisa nde ba jeune talent ofandi pe boyo o produire bana o bimisi lelo ba musicien belé bazo telengana wana baza pe na ba talent bazo luka bato ba soutenir bango mais bino mo pe bambiaka musique mais bozo wela non il faut tomber ta stade il faut na ça générique boy il faut na ça générique boy mais à part wana bozo tika te marambo bo tout na ba bordure na ba émission et ça vraiment malamuté et ça vraiment malamuté bo meka un peu ko arranger et ça ba ajo bokomi na ba temps bokomi ça ba tanto matina podium okobina le roi ba énergie ba Koffi Olomide ba zanango ba zaki nango à l'époque ba jibem piana ba weranson ba bangonyo so ba ta génération wana ba énergie ba zalaki nango je ne pense pas que lelo énergie wana ezali je ne pense pas parce que anytime donc kokola eriozo kola santé pe ezo hein donc tu prends l'âge au monde que santé zo permettre te au binoko telema pendant 2 heures 3 heures du temps au téléma non au colis aux lutter contre la vieillesse mais santé ko permettre te oui boko sala banzembo boko yemba na bino boko sala ba concert mais bon luka pe bo produire leti ba fali ba Koffi Olomide to ebi fali pour parler loi abimi si pe bana musu to ebi malgré bana ba succès te mais to ebi que abimi c'est quand même bateau mais ceux qui abimi c'est sous ba jeune sous ba troisième génération abimi c'est sous ba koko et on ça la kitoko mais tout le monde a mambo Koffi Olomide zo sala biloko moko zo sala mama s'il vous plaît biloko mususu et simbate na Koffi Olomide a mobali na yo j'espère que internet or anyone can watch it mutu nyonso akota lango anytime yoko kota ma video otali video ok mutu nyonso akota leko kombela pe sindi le cœur po batala kana bango pe mon père mokonzi aza mobali na yo aza on l'appelle comment il est notre musicien mais il y a d'autres choses à éviter ko sala po talaka niveau au mon père aza bilo muso sala saka loi okiti c'est po mon pao asala ba biloko okala asala ba polémique okala a emilia bato okala donc alinga azonga na six mais ndenge zalaka après quelque temps ceux qui kombo na yo ba olobelango te okobeta mutelo moko pia au tout tu ma bordure encore mikolo to komo bengango bordure au tout tu bordure au monde ke pas actualité comme on ezonga to évidemment monde fonctionnel lelo bat bakomi ko leka ekoma nango boyo kani yenga na okende nga na okebeta bordure kuna ekoma nango boyo alors lelo pe Félix Oisé quoi lelo to mona komi ko leka na ba télévision azo leka na ba émission par-ci par-là j'espère que nyonso ezaka visibilité pour ceux qui to mona ko na ba émission trop eza visibilité par exemple ngande na zabwe ceux qui na osala ba émission chaque jour na luka pe visibilité na ngati
Visibilité de bendaka makambo, bendaka relation, bendaka mambo belé. Alors donc Félix Oazé quoi tobi que non ça fait beaucoup de temps abandai koyo kanate et aujourd'hui tomoni azongi une actualité. Malgré il a abeta yu arena, c'était Adidas Arena mais abeta quitté batuni arobeta na banzembo nini na banzembo nini. Banzembo nini bino bolingi mukwa bongwa beta. Banzembo nini. Arobeta kaka na banzembo anzame miziko za makabwe arobeta kana banzembo ne o bino boyebi wana nde banzembo o ya robeta bino boyebi banzembo ni malheureusement et ça là qui que abeta qui consorte parce que vous savez patati patata bambu et ça là qui soki ndenge nini. Alors musique na biso lelo bosala ka bosa makambo malamu pardon botika biso ba distraction to boyi ba monotonie na musique boy la biso eloko asika. Alors ba artiste na biso tolingi bango vraiment ya trop ba Kofi ba Waze quoi ba binisa biso. En tout cas merci beaucoup, merci pour na musalo basala la biso mais botika monotonie boy la biso biloko asika. Biloko wana bozo la biso wana tolembi yango pe déjà. Bosa la école de musique, bosa la école de foot, bosa la biloko ebele et contribuer na mboka na épanouissement ya jeunesse. Ba musicien na biso bwana ba mbongo boza ba millionnaire nde boza wana botika kaka côté studio betinze bosa monotonie ba distraction au ba niveau na bino ba carrière bosala eza ba biloko te boke na ba polémique po ba lobela bino oko sala pelo mususu za ngo polémique te mais mokile gangi mokile lobeli yo. Alors merci beaucoup toko tana sujet o ya mwana po tozo chuter déjà na émission na biso bandeko. Alors tomoni mwana mwasi oyo a publié mwana bandai kolala a publié ki mwana eza na vidéo moko boye wana lukana chela bino ngo akande bato ba publier rabana na ba ba TikTok a publié mwana vidéo wana esa ki 2,500,000 views. En tout cas vidéo wana etala maki. Mais après quelques temps vidéo na cheli bino wana mwana abeli malade. Moi je pense que eza varicelle parce que bana ba âge wana mingi babelaka kolokoto oto bengaka kolokoto mais ya lobi ke no babwakeli mwana maladie pour mwana saki vidéo ezali 2,500,000 views. Ma chérie, moi je t'informe que il y a deux enfants. Est-ce que autant ma vidéo ezana mwana mo basala na leki na ye basala na leki na ba parents na ye basala ba vidéo basala 18 millions basala ba 20 millions ba 15 millions basala ba millions de views. Donc 2 millions na TikTok. Oui, pour un Congolais, ils belé, oui. Par rapport à ce qu'il y a TikTok, dans les réseaux sociaux, ça a plus de millions de views. Alors, il faut savoir, communauté na biso, ils ont na Nigeria, ils ont na mindele, mundela cause moi na exposé à celles qui n'ont biso africain, quand tu exposes ton enfant, il faut il y aura des conséquences. Il faut y que non anything ce qui osa protéger na prière te ce qui osa peka ka bongo ba benga bolumbu ka bongo any flèche ba ko beto yeba ke erozwayo ce qui ba betio flèche erozwayo ba beti mo na flèche erozwayo yo zo ko publier ba na réseaux sociaux. Il faut protéger ba na makila na Yesu o prier pour na bango que ata flèche ye et dende zoate. Mais yo tongo pourquoi vidéo mwana est-ce que tu connais le cœur des gens qui te regardent? Parce que l'obi que babo quel mwana nga maladie. Si ko RO ko informer babo quel mwana maladie. Si ko suite ezanine. RO ko exposer babo quel mwana maladie. Il y a d'autres choses hein bandeko. Bato mususu lelo ba ko regretter pourquoi il fallait pas na réseaux sociaux plus tard. Réseaux sociaux sont sans contrôle nangote o ko regretter pourquoi na publier que loko il y a à chaque fois surtout bato basala la bisala ça na ba réseaux sociaux au monique au publier au côté ndako au publier au quel aéroport au publier merci bo sala bongo bino bo publier mais il faut ko yebaka quand tu publies zalaka pe na protection pour ce que l'ori comme lelo yo moko goza responsable ya ba acte na yo aux la responsable il y a acte il faut faire très attention. Le lo eli biso mwana baba qui maladie poni ça qui 2 millions de views au moins on a 2 millions de views wana peut-être peut foutu bon côté oui moi on a vu visibilité mais il faut protéger les enfants ceux qui osent monter réseaux sociaux bon baba na yo
Soko ebuyondo oza muta réseaux sociaux bomba mobile na yo. Mais soki o publiera bango déjà. OK, continue. Pour mutu na mutu wana ndenge na eza bato mususu alinga ko publier bana na ye mobile na ye famille na ye osa ba télé réalité na ye. Bato bango peut-être na famille na bango bazana bango na bitumba vraiment ya pauvreté te. Mais yo famille na bino peut-être yondo oza mutu obonga na vie, okende poto, yo oza mutu avancé na vie. Ozui babiloko no nyonso publier bomengo na réseaux sociaux. Oui, biso tokomona, tu as une belle voiture, oza ndako ya kitoko, oza na bana kitoko, tokomona biso bato mususu tokosepela na biso esuki wana. Mais il y a d'autres personnes à sepeli mais à lingeli au boule. Eh, le kitoko, mais next time na rotiki ta zo eloko. Il y a des gens comme ça. Mais ce que yo ozo na ba réseaux sociaux, oyaka ki boudi ne baloba. Ozo yaka ki boudi comme ça comme kusi kusa. Ozo ya bongo, make sure tu as la vie de prière ou en protection. Pour si noter, okotu nangulu. Lelo, il y a d'autres personnes, mabala et bonga na réseaux sociaux. Et ça n'a pas tout moussou pe mabala et bebaka na ba réseaux sociaux. Ngana ebe za fimo ba no sa ba télé réalité, ano sa ba vlog na ye, na mobali na ye, en tout cas mobali alinga ke makasi ba sa ba vlog. Ndenge bazolamba bazofana foyer na bango mobile opese ba cadeau et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver et ko sala ke mobile a komi ko bimana abonné. Je ne sais pas et loroni salamaki ceux qui abonné à ceux qui numéro à mobile wapi na ebité. Et au sala ke ba komi ko se fréquenter na abonné na bango fidèle pour abonné wana zalaka ceux qui ba kotisi loko azangi sakate donc ye muto liboso ko ya commenter à kotala. Quand tu publies ta vie, donc faut faire très attention. Moi si on a collègue pour déclarer bah abonné vos amis témoabe, mobile nangana découvrir, à comment maintenant abonné, biso to ebaki ondeni, yé mon rokolo likambu, aye alobi. Sikoyo, erbo sa ba télé réalité na bino, yé bake il y a de couples oyo. Et pas na bango ezo simbate, ezana moi si oyo, mobile ya boye. Ils ont un mobile, oh, moi c'est à boyer, mais un rota biloko na bino, so aza mutamute à mabe, ako boulele bino pe mabe. Ce qui passe en doki, ako sel bino pe, ako boake la bino pe mon pepe, mo wa fuli mon pepe bo panzani. Donc c'est comme ça. Eriozo publie à vie dans mes réseaux sociaux. Make sure, hein, so priérité, il faut s'attendre surprise eroya au simba muto yebate. Yo mona, bazaki boy pa bakabwani. Bazalaki boye pa mabala mingi ona mona bayaka na loyenge surtout ba biso bato to sa musala o bato théâtre ba chroniqueur et tout ba chroniqueuse au mona ka suka boye ba panzanaki ba kabwani na ye baraté qu'est-ce qu'il fait il faut qu'on s'arrête na vie privée soko yebe o sa ba émission pourquoi ya relaxer mobile non émission dans émission. Ce qui ça va télé réalité peut-être yo contenu na yo eza ko laxera biso mobile na yo bana na yo vie na yo télé réalité c'est une bonne chose pour tout le monde ba mususu ba sala ba télé réalité za ba émission mususu ba cuisine wana au monde muto sala ba émission a lambara na ye mais peut-être peu à laxera mobile na été mais ça ba mususu laxera bana na ye mobile na ye ndak na chambre na ye il y a d'autres personnes ça ne dérange pas il y a d'autres personnes ça ont problème mais ça na ba mususu yoka o like so sali première vidéo deuxième vidéo comme on ba flèche lobi mutu passe lobi likolo passe lobi kuna TV baby lobi kuna donc on commence à ba complication et dépendre alors ba maman protégez vos enfants moi nazana moi muke azana bébé pourquoi qu'on publier souvent moi na varissa les yeux o ba boire les maladies siko po biso to sala nini et apprendre bino qu'on protéger ba vie ya bana na bino protéger la vie de vos enfants. Parce que bateau ba otala obi monter mana bangote oyebi monter manate oui oko kangano photo au publier et ça un problème te mais avant de publier prenez le temps ko avant parler son de Jésus au sokoli photo na makila na Yesu au sokoli vidéo na makila na Yesu obiso to yebi ça yangwana. Alors merci beaucoup en tout cas nous allons vraiment vers la fin de notre émission. Merci na confiance au Wopé Sangai. Merci na bato bazo comment, bazo liker, bazo commenter. Merci en tout cas. Ezo pesa biso le sous makasi ko travailler. En tout cas, beau s'abonner, beau partager, beau commenter dans le respect. Biso a to linga to commenter dans le respect. OK? Merci en tout cas.
na bino bato bolanda kangai na bino bato boza toujours en prison aux en pour ça tout ça et promotion et qu'on a eu n'hésitez pas surtout de nous contacter. Merci malgré mikolo et komi batonyo so bakomi na ba YouTube ba directeur ya ba campagne bakomi na ba YouTube ba pasteur bakomi na ba YouTube bato bazala na boutique bakomi na ba YouTube donc mutonyo so commencer la promotion na ndenge na OK, merci beaucoup en tout cas, restez toujours connectés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel, partagez massivement nos vidéos, aimez sans oublier la cloche de notification pour ne rien rater. OK? Si vous avez pour ça en commentaire, dans mon abattu ba comme na privé, bazo pe ça peut ba point de vue na bango par rapport à sujet, mais vous avez ma longa sur point de vue na wana commentaire no okomi ngona okomi kana sena bana n'espace commentaire wana. Si vous okomi ngo moni que non ekozala ça sera mieux. Si vous okomi na commentaire wana, pour ça na batu mususu pe bayaka batanga ba commentaire à partir commentaire na yo à qu'occuper qu'on se retrouver parce que oui au komelanga na privé il y a pas de problème mais peut-être que sous qu'on a privé mais il y a d'autres commentaires au chicken on connaît espace commentaire wana parce qu'il y a des gens au bayaka wana ba commentaka. Merci en tout cas, merci énormément na bino bato bolinga ngai na bato nyonso ba zara toujours présente ceux qui n'a pas vidéo vous partager vous s'abonner en tout cas et ça la biso kitoko vous informer c'est mon souci majeur. Nga musala nazara nango ezaka ya ko informer bino par rapport à l'actualité ezoleka na communauté congolaise en tout cas eza pona ko to sungana. OK, to sungana vraiment. Merci beaucoup en tout cas. Sans plus tarder, nga na tiki bino pourquoi elamu tongo elamu je ne sais pas à quelle heure oyo zota langai nzamba likolo apambola bino apesa bino makasi en tout cas. Merci énormément à mon Dieu tout-puissant. Un grand merci à celui qu'on appelle le grand M. Mr. B. B à Mounene. Big Zuzubi à toi. Merci à toute ma famille. Batonyo Sobalinganga Balandangai. En tout cas, Lelo na lobi trop. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.